Fait ngai nazana pekitor ngai asaka na aéroport na DGM. Lelo oui non mon andozo koma oui. Leki na la musenga ba 6 heures. Ba 6 heures bon basala na aéroport na DGM. Alobiket poka nazana tenue moyena filmé exacté. Femme tama liboma ya liboma. Donc basela ki batu ba kita na avion bon ba kita ki batu suka. Femme tamali boma ya kulungula bilamba kukata kubuaka donc simba benda pakanga. Nebise makamba boy ese nakako filme prevezala. Abina nga muta filma ki fi moro boy pe kakazaki na fui ya batu. Abiso ki video bimi ezala fi wana ngana bimo eza tolanda ya ta. Osenga e video wana biket ça s'est passé tellement vite que moyen na landai ezalaki te. Abiket na video so ebimi bomona alati pantalon na eloko ya likolo ya bato ya poto balataka ya malili wana na eloko na mutu bone. Oui, dada, bonjour. Zambe na boya, olati kembo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olati kembo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi MDG TV Mafuta Yasika. Zaninga une grande dame, mais avec un grand G. Dans le cadre de l'actualité, la famille, je crois, nous sommes tous coachés, branchés dans les réseaux sociaux par rapport à tout ce qui se passe. Depuis un certain temps, Toyebi, dossier à Femme Tamar et Zako Sala la IN. Alors, dans cette émission, je crois plus ou moins 2 jours passés ou 3 jours, comme il a expliqué problème il y a une déco sur la dépression. Je crois là on a des confirmations. Alors, les solo ou les autres la batobele ba monyo surtout dans TikTok. Balo Batamar bel liboma na aéroport eza ba ventir te eza mamba lokuta te parce que eza na batba okansegeno eza lokuta non non. Témoignage au bout de quoi lobby et à solo. Et j'ai vu dans des commentaires, il y a des gens qui ont confirmé au Basalakana aéroport. Alors, Tamar Kande na ibisara binoke, Mama Botaye akufa azana problème ya folie. Nzokande ye moko pe Tamar asi abela liboma abela mutu kala. Menza basalaka e grâce abikaka. Elle s'est ressaisie. Et naba mamunyo so o aleki leki o bandeko ba dépression ba retour naba distraction o efungolele ba porte et sali ba benga ngonini ba réclamation e ko zonga susu bandeko na azaki paraître na Kenya Airways et abane ko ganga na gagner trophée na gagner trophée balobi mobala za ko kanga munoko bako pekisa do azaki akande boki ndeko autour ba kitai muto ya suka parce que fallait ko luka solution ba tiena chaise roulante parce que aza ko panza aza ko kata bilamba kande boyoki wana. Alors prions pour notre sœur kande na ibisaki bino na émission na salaki ezali sujet ya mokerité ezala pe sujet te je sais pas. Et comme on dirait le roman na minona biso neti di genre neti ya ko chola ya ko finga ya ko seka likambo e zwaka mutu nyonso kande baluba mbile te la partout oyebi lobi na ote c'est une réalité o ya kuta aluka ki angote ba famille utozo bimelo ezana ba marambo ebele ya on a ebisaki bino bande konanga délivrance eza biblique et eza nécessité. Qui a besoin de la délivrance? Tout le monde. Même les hommes de Dieu. Kondimela Yesu, eza ko kangwa mate, eza ko bika. Par rapport, il y a vie éternelle, mais eza ko kangwa mate. Il y a une différence entre être délivré et être sauvé. L'homme est tripartite. L'homme est un esprit et a une âme vivant dans un corps.
Mouton na Yesu te azamoui spirituellement. Et quand tu reçois Christ, l'esprit est vivifié. Tu es sauvé. Mais tu as l'âme, tu as le corps. Oyo, ils ont peine à besoin de délivrance na bandenge moroboy. Je crois que dans une vidéo sur TikTok, je vais vous expliquer. Moi, je suis des vierges. Aïe, Nzambe, te ba des vierges. Tant on dit, Yesu. Alors, on a seka. Donc, venir en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par rapport à l'esprit qui vient d'être vivifié. Ce n'est pas par rapport à l'âme ou le corps. Non, 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 non. Âme, il y a une réalité dans le corps, il y a une réalité dans le où ils ont besoin de délivrance dans le monde. Et Nzamba sunga biso to kwa comprendre mambo ya Nzambe parce que bato belé lelo baote ya na baluyenge aobika ba réalité famille na ye mais ba slogan na munoko muto mayele musala ezala ya malonga te pona nini parce que na famille na bango bato baza condamné à ko réussir te sikola sosola luka délivrance orgueil combien de pasteurs bakangami na ba vie ya kindumba involontairement à volonté na bango pona nini lien ya famille ba polygame involontairement à volonté na pona nini lien ya famille to luka délivrance bande ko na ngai et réclamation existaka lien existaka. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous aide, que le Seigneur nous assiste. Et puis si pas si peu mais bon to lo bani nzamba okela biso ma yango bomoni bande ko na ngai tango lobi osambela tala sambela na ndenga solo tango lobi ke non na ko mwana nzambe na landa Yesu sala ona ndenga solo sala ona ndenga solo nzambo bozo mona a participera na mabete tango zo salela kombo na ye mena cesse mambo eza misusu ako exposer yo a protéger yo te. Ndeko wana problème quand on ne tire pas sur quelqu'un ou aza déjà na C to continuer ko foncer te et souci eza ndeko abika mais est-il que vérité to yebi na ba avatar na ba makambo misusu nyonso wana ba porte ko fungwa matende nini nyonso na ba réclamation ko landa tendenge nini parce que Bible zolo balanga si le Fils de l'homme vous a franchi vous êtes réellement libre. Totika osangisa Nzambe bandeko na ngai totika osangisa Nzambe femme tamazo pesa pasi pe ma mais bon nkola suma certainement Nzambe osale grâce à se ressaisir à obika et à osambela na ndenga solo Nzambe sungai nyonso mobali na ye tata onde muto yeko bomela mwasi ministère na babi loba na babi salela mwanza mobala protégera mwasi si leur mbongo est leur mbongo c'est parce que ana Christian pembeni nae moko ba raison o sala que Misamo akufa avant parce que Misamo n'avait pas un mari à côté d'elle ou akokaki ko encadrer talent mwana mwasi wana zaki nango. Malgré tout ce qu'on pouvait dire sur elle, tu dis que Misamo avait un talent. Azara na mobilité. Moi si sans mobile, il n'a pas un certain âge. Ils allaient compliqué. Azara a besoin d'encadrement. Malheureusement, Zena mobile il n'a été. Mobile a protégera moi si. Mobile a encadrera moi si. Ce qui l'or a l'or, et ça à cause de Christian. Mais botela batamar mibal bakero lokota. Botela batamar mibal bakero lokota. Un mari qui vient exposer la femme comme ça. Et botela ba conséquence. Ça fait pitié hein. C'est triste bande boy ba kosala ba choix malamu. Une personne qui se dit prophète botala. Boy ba kosala ba choix malamu za mibal za la basi boy ba kosala ba choix malamu. Que Dieu nous aide. Et puis si pas c'est si mais bon que voulez-vous? Bande auto sambela pona ndeko mo sinzamba okayema opasa la grâce. Effectivement, à sali dépression na lingala to loba on abeli liboma. Ndo na biso moi si. Déjà c'est une réalité qui est dans la famille. Et na ba mambo kili oyo moi qui na ko embrasser
donc créer ba problème nzamba sungai nzamba okelema nzamba sala et grâce et message nazaki na ngwa ko passer ngwana nzamba pambolela ngai bino abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya Sika et activez la cloche pour ne rien rater, partagez, commentez si vous avez des suggestions de Caranabiso. Et sinon, tout le monde a une balassima. Merci, de bonnes choses. Dada, bonjour. Faites ngai nazana pekicha ngai asaka na aéroport na DGM. Lelo oui non mon andozo koma oui. Leki na la musenga ba 6 heures. Ba 6 heures bon basala na aéroport na DGM. Alobiket poka nazana tenue moyena filmé ezate. Femme tama li boma ya li boma. Donc basela ki bato ba kita na avion bon ba kita ki bato asuka. Femme tama li boma ya kolongola bilamba kokata kobuaka donc simba benda pakanga. Nebisi makamba boy ese nakako filme preuve zala. Abina nga muta filma ki fi moro boy pe kakazaki na fui ya bato. Abiso ki video bimi ezala fi wananga na bimo eza tolanda ya ta. Au signe de vidéo, on a biquette, ça s'est passé tellement vite que moyen na landai ezala kite. A biquette na vidéo so ebimi bomo na alati pantalon na eloko alikolo ya bato poto bala traya malini wana na eloko na mutu bonnet. Oui, dada. Zambe na boya, olati kembo vanzina bo santu. Zinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na boya olati kembo vanzina bo santu Zinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika. Mafuta ya Sika. Mafuta ya Sika.